Toye lisusu na pokwa lelo to pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu. Nzamba za malamu nzambo abatelaki biso wana tosukisaki video na biso ya suka. Ayebaki ete tokolekisa quelques jours tokosala video te po touta kobomisa papa leki enterrement lekaki makambo nyonso lekaki yango tolisi kozongela lelo to merci mpona kokutana lisusu. Tozongi lisusu kaka mpona lisolo na biso video na biso ya suki ezalaki lisolo ya mwana oyo abandaki kosepela na mama na ye te po mama azalaki elongezika ya koki kozala na mama ya bongo te. Tosukisaki wana tolobaki ntango mwana azwaki lipamboli nzamba pamboli ye na mbongo eye kosalaki mama akufi mwana wana tikali na baregre ya makasi asepeli te ayoki pasi. Papa akufaki atikaki mwana muke mama mutabokoli ye atangi klasa asilisi nzamba pamboli ye akomi na mbongo mama akufi dona papa na mama bazate. Siko azalaki na posa ke mama na yazala comme ça bali ya mbongo wana bango mibale ndenge abundanaki na ye atangisaki ye classe. Eye ko arrive ke mama akufi mwana tikalaki na pasi. Siko tolobaki boye bino bomeka kotala likambo wana ndenge mwana komi siko ko regrette mwana zangi kimia po mama na ya kufi. Bino bomoni ndenge nini na ndenge oyo azalaki ko traiter mama na ye ya koki kobotama na mama ya lolenge oyo te ndenge asepelaki na mama na ye te. Mais na suka mama aye ko expliquer ke tala na zikaki ezalaki pona ko sauver vie na yo ndenga na tikali boyo yo tikali ndengo ozali. Lelo mwana tikali na mutungisi. Ba mama bino bomoni ndenge ni ba papa bomoni ndenge ni. Est-ce que mwana wana sengeli azala na susi ya mama wana ou bien azala na susi ya mama wana te? Pona nga na monaki aza akoyoka susi ya mama na ye mais eza déjà trop tard. Potango elekaki ya mulai mwa mikolo bazalaki na bomo nzamba tikaki bango na bomo na ye na mama na ye esengelaki azala na esengo ya mama na ye. Biso bana esengeli kozala na esengo ya moboti oyo aboti yo. Excuse. Zala na esengo ya moboti oyo aboti yo. Parce que moboti aboti yo nzamba bongisaki kobotama oya na sena moi oyo na nzela na ye. Yo kopona pona nini? Okoboya yazala moboti no pona nini? Ata yo zambinga ndenge na lobaki mbala liboso oza mobali kitoko mwasi kitoko ozambinga koleka baboti yo. Okoki ko minimiser bango te okoki ko négliger bango te. Po bango nde baza vraiment pon o nzamba salaki po yo kobotama na mokili o na nzela na bango. Moboti aboti yo ata za mutaliboma parce que ezalaka mbala mususu mama wana abotami akoli aye kokutana na libaku ya kokoma maladi ya mutu akomi liboma mobali moko azuye asente ye kaka na kiliboma na ye abateli zemi wana ti nzambe asungiti zemi wana ebombami malamu zemi wana ekomi na kobotama pe mama aboti. Tango mama aboti bandeko ne bamoni bongo baye kozwa mwana balongoli ye place ya mutu ya liboma po bakende kobokola ezalaka kutu pasi po kende kobotola mutu ya liboma mwana na ye. Botalaka makambo nzamba salaka mutu ezosala bien te. Parfois kuta otambola bilamba na nzoto te mais soko ke kobotola ye mwana na ye malamu azala na sa pongi po kende kozwa ye mwana wana. Mais soko aza ya kolamuka okokoka kozwa ye mwana wana te. Affection o nzamba tiaka na mutema ya mama pona mwana na ye. Obotami na mutaliboma ndima yango ndenge wala pase realite nde yango wana nzamba ndima ke sale mabongo. Yo ko boya yango pona ni yo ko changer yango pona ni po oyo ya nzambe mokano ba changer kati. Ba changer mokano nzambe te yaya. Ba changer mokano nzambe te maloba nzambe ba changer kango te. Ba changer maloba nzambe te. Okobota mana lolenge oya ndimaki obota mandenge wana na moboti wana ye kaka nde ondimaki. Moboti aboti yo andimi konyokwama. Papa andimi ke azala na chemise moko mais abunda pona koluka ke yo mwana otanga azo préparer lobi na ye.
Mama abundani, abunda ka na liputa moko, atika na liputa moko poka kake yo otanga classe osilisa. Azo bongisa lobi na ye. Tanga kokoma mpaka lobi, akokufa, yo mwana na yo ya kozwa relève. Tala mwana biloko zo sala. Tala makambo tozo sala na baboti na biso. Tozo lelisa baboti na biso leto pesa bango esengo. Lelo siko mwana mwasi oyo. Aye kotika la ko regrete, aye kotika la pasi ya makasi na mutema pona nini mama azate. Makanisa bandi kozonga pona na za ko sala yango. Na yeba kite nzoka ndi mama nanga kufela kinde ngai, mama nanga bebaki elongi pona nga, mama nanga ndako ezikaki ezalaki pona nga. Mama zanga kesika ya kolala pona ngai, akotaki akendaki abimaka kende kolukeloko ya kolia paske auta ko botanga na nzala ya wale malamu ali ya mama abimi akei aye kokuta na eloko abu. Olie mwana zala na mayele ayebaki pete moya ko condamner ezate mais okoki ko agir bongo te faut ko lukana ko yeba nini esalamaki po mama na ya akoma bu. Ata zikaki na nzela wana te kakenda ko sauver yo. Mais lokola za na cicatrice wana nzamba abongisa ko botama na mama to moboti ya cicatrice alolenge wana. Ukosala nini? To wana kondima nyonso oyo tokokuta nango na sena moi soki eza mokano na Nzambe po mokano na Nzambe ba devia kango te, mokano na Nzambe ba changea kango te. Na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu. Babone na ngai ya Chantal ya Nzambe TV na pesi bino nyonso mbote na lingi bino mingi. Souci eza kaka moko, bo s'abonner, bo commenter, bo liker, bo partager, ya monde eza vraiment force ya chaîne na biso. To sala makasi ya ko aimer pe ko partager, ya ko commenter na chaîne na biso. Vraiment bo s'abonner massivement na Chantal ya Nzambe TV pona ba onan baso ba s'abonner na noté. Pona ba basi ba s'abonner, bo za vraiment na makasi ya ko commenter, ko aimer, ko partager, ya monde eza vraiment makasi na bino boza ko pesa na mama na bino, na ndeko na bino, na yaya na bino vraiment Nzamba lola apambola bino, to pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. To komi na video ya sima soki Nzamba zongi te. Bye bye.